Bote Nabino Mokili Mobimba, Boza Otala aime le serviteur Nabino Pegin, ça c'est le terminateur de la presse congolaise moderne, tout dans la ville à Kinshasa. Nazali Nesengo Yako Yambelabino, Moko, il y a ma grande dame, il y a ville, il y a Kinshasa, où il au cadre, au sein, il y a ACP, où il parti, il y a Mwana Mboka, Gentilingo Bila Mbaka, Kobonaye, Maman Ritmbon Sele, autre Madi, Maman Générale, Tokoso Anaye. Par rapport, il y a une actualité ébélée aux accords dominés dans la ville, province, il y a Kinshasa. Maman Ritmbo, c'est le boni. Ah, bien, Kinshasa, bien. Maman générale. Oui, maman générale là. Na phénomène, son amour est que non, ça m'a cassé, pensa rouler. Mais, Nayambio, poto sola muke maramouza na Kinshasa, wali kinoise, aux congolaises. Bana Kinshasa ba lembi bazana pasi ya kumona pe ko yoka mafinga ningeza kolekana entre bakanya Gentilingo Bilambaka na kanya Jikoko Mulumba. Mais na yebike gouverneur Gentilingo Bilambaka atindaka mutute afinga batu quel que soit ba combat oyo yazanango. Na yebite nini oko éclaircir ba kinois oyo ba o sepelate ba bi bengana biso nous maman générale yoza mama yoza mutamakambo ebele mais ondimi koya po mbela ya bana Kisasa etini biso totuna yo. Merci pour la parole Kinshasa. Na lobaki liboso ke na mibara pamba te soki na bimi c'est que likambo esali. En tout cas na ye penza ko répondre nga maman générale na vandi na moni trop c'est trop. Na moni que cette fois-ci photo 6 salikambo ngo hémorragie ngo to kata yango. Na ye pona lobela bana Kisasa couper sa réponse eta que congolais pengayo lukola ngai pi congolaise. Na ko répondre pona likambo etali vice gouverneur na gouverneur de la ville. Na roloba bo epegin sa batika biso. Biso to ki mambangu na ngonga élection sa kalati. Da quelques mois à élection kozala. Oza ba distraction, oza ba jabana, ba jabuzoba. Toti ka kolexata wana bato ata ki songi wana na ngamba gouverneur. Na ngamba ya vice gouverneur. Botika biso. To gagner temps. To gagner temps te sikali penza muke to ana tante pour photo kitala ba base, photo pesa fatu béton, deuxième mandat les sous. Da toti ka ba distraction wana et puis to linga ngote. Donc le quoi nga général, maman général na ye ko pekisa. Na lobi cesser les faits toti ka to yokana. To boma moto. Donc to boyi penza to boyi. Eza bitumba ba Rwanda te na biso. Eza bana ya mboka singa famille et bendanaka mekata na raté. Ils appellent les grand frère na petit frère naï. Oh, les grand frère na petit frère mais oui. Mais comme le niveau qui refinga na maman générale. Na biso ko finga na wana soko ke pa Gentilingo Bila afingité. Soko ke pa Jekoko afingité. Soko landi bien ezakara batu oya kotoyo oya ngambu kotonde balingi batsa bulu eke to boyi. Bande konanga ya basi ya mibali na ngambo ya vice gouverneur na ngambo ya autorité morale Gentilingo Bilambaka notre papa to respectaka mingi na bondeli bino tutia makambo na se to sengi pe ngai maman générale na ye kolobake to lingi pe to boy des ordres eza likambo ya petit frère na grand frère na ye eza pe na likambo makasi kuna ba welite po baswani te babomani te banungu nungu ezo bimaka bato ngi balati sango lokwa eko ma problème eko ma pe ya solo alors que ça nango lokuta alors sikoyo mais vraiment tout le monde ba fait to moni vice gouverneur Jekoko Mulumba akeko mona Godem Poyi basa la force pour ko isango bila selon ba rumeur oyo toyoki et puis tout le monde coup de compte à dans les réseaux sociaux qui na ville à Kinshasa pour na ba contrôle lisusu to éviter contrôle à Kalesili contrôle mususu ya Sikazali to ndenge nini na éviter maman général tango ba mona ba réseaux sociaux ba mona donc c'est que ba olinga ngobila boule na ko répondre Kinshasa face à mokili pe face à bana mboka nyonso to bazolandanga totika babiloko tozo sala ezopesa valeur te pona mokonzi ya mboka notre président de la République Fatou Béton
totikali na 5 mois seulement 5 mois seulement pour na pouvoir otokende na eleko mosusu wana nazoloba mingi eza distraction totika mutu na mutu asala musala na ye o bapesaki ye pa chef de l'état mutu akende kotungisa muninga te na poste na ye et puis o eza tante ya ko distraire baninga o bazosala ba préparer po bilamba kopesa ndenge ni tozoke kosisa mandat ba des autres boy eza bien te eza ba distraction na minute yo nde to na 5 mois totikali nango mutu fa préparer gouverneur de la ville il faut à préparer a repesa biso bilana ndenge ni a représenter biso ngo ndenge ni na sala ki boye il faut azwata na ena mois 5 mois atikali nango totika ba distraction wana et vice gouverneur ya na ngana linga mingi jokoko wa mulungu atika bloko wana za ya na yena ngobila bazelo ko moko donc tango ya sepeli ko vanda na leki abende bazana esika moko moi je pense que bayeba ni bien po baza mokila tongo eza ya ko defate za pe ya lelo tolobite baza grand frère na petit frère nazo ko insister bien totika bango ba travailler totika bango ba servir chef de l'état na moi mikolo totika nango peuple congolais na besoin tout le monde a makambo kene moi liboso na temps totika na toza en temps ba distraction te ba contrôle ezala ki déjà de ça ma liboso et lo ronyo surtout ba kena nango moko likola muninga moko ezate ka mbala moko nyonso tumba moko ya wana ekomi ba rumeur wana ekoma ka mususu soki je kokwa kepa ya grand frère nango Augustin Kabuya et ça problème te wana za pe moko na kata famille tout ça ba congolaise on pas Godin Pouy akoke mais Godin Pouy ça pasteur Godin Pouy so ba ke kotala e pa vice gouverneur ndeli nkoloba ke guerre ko makasi contre ngobila sel ngobila za problème na mutu te na moni peut-être que je kokwa telemi na télévision abandi ko finga ngobila na moni yango te akoki ko loba na ebite bonga na moni te baloba likambo oyo moni yango ngana ye na kapona kopesa kimia kolinga trouble sala te mais kimia ezala to boy na biso kisongi tumeto ki peke côté Argentine ngobila mbaka ba traître ba komi ebele bato ba songi côté PSG koko mulumba ba traître ba komi ebele bato ba songi nino koloba na bato akanya je koko mulumba quelqu'un ota ka Argentine ngobila mbaka po ezo ça la propreté ya ngo moni ke bala ki sasa ba bike bengela biso maman général a ko tsana no kimia po yoza mama osangisaka mama kabolaka te nakosangisa boye peginta sapona koloba eloko ya liboso na mutu te olobaki apesa ngambo alesanga na ngambo ya ngobila na pe na mutu te olobaki nasombele mutuka na pesa ke mbongo asa ba besoin na ngambo ya jikoko donc awa so na ye awa na ye koboma moto pona 2 personnes alors na kebisi pe na pekisi mokonzi nyonso entourage na ye ezalaka na bato malamu mpe ezalaka na bato mabe bato mabe wana siko ndenga na ye kokebisa bino bokeba na bavene na bino tous les deux côtés botika bato wana mibale ba travailler président de la république a besoin na bango makasi botika bango ba travailler ezala bomoni vice gouverneur akena ngambo akekotala ya na ye vient na ye Augustin Kabuya fa ke tala e ça problème te so bomoni ngobila lobi kula pe azana Augustin Kabuya et comme pe problème yango to komi ko luka ba problème to masola ko tsana ba réseaux sociaux toni ba biloko mususu to tala kangonga ngana to tala ngonga élection za kalate likamunini to tala kangonga komi mukie photo même président Félix na deuxième mandat to kotisa e asala misala 4 ans oya travailler 5 ans oya jouer za kina ba problème ebele totika ba distraction wana eza ba distraction ba œuvre diable pona ngana omonela ngobona ye kotia kimia na pekisi wako yoka te na kokanga ele kwa mama général mais ils ont monté d'abord un ils au cadre na ACP 2 surtout fier bien rose la paix membre ya famille biologique argentine ngobila mbaka mais au lieu de côté là 100% ngobila parce que tout dans la guerre peu besoin la guerre mais yozo bon moto les deux de côté tout ça comprendre tendance na yote en général hein est-ce qu'on va que il y a no peut faire au sepelaté to parti ba au sepelaté ngala za pona mututé na bandaki yango bien naza petite terre argentine ngobila naza petite terre à Jikoko naza petite terre leka bayaya ebele
soki namoni bayaya na nga bana ba trouble moko seza na telemaka mpona koboma moto wana eza te ke yo mpo naza au cadre yo mpo naza ni eza nazalaki au cadre te na kotelema mpona bavie na nga mibale nalinga bango namona bango kaka nde bazalaka na mitie na bango okeboye na ntongo okuti bango baosolola wana esalaka mwa bien mpo na ye awa mpe te likambo oyo naza fani ya boye te naza na katikati naye kosenga kimia naye kosenga pe naye kotelemela nde kaka bato balingi batia trouble mpo bato ya malamu nzambe apambola bango coup de chapeau bozala wana mpona kokonseye bakonzi ekozala bien mais bato bazolinga bacreye mpo balia naokanga bino mama général mais oui eza bato mosusu apesa moto mpo acreye mpo alia oyebi te ke so moto alingako te ke akoya epa na ngai yebi ke ngai napeki tookana te mpo alia yebi ke mikolo na na mwa eloko na ngai ya bien mpo tosolaka na ye bien aobetela oyo mwa boye naoka epegi naleka kuna alobaki boye mpo esanga mpasi mpo to ngai na koreagir apres kolumoluka basolution mosusu biloko wana tolingi yango te toza bacongolais bitumba eza te mpo na biso e topesa esengo na motema ya président de la république totika bakolo na biso oyo bato nzambe apamboli na manda oyo batravaille basala mosala bao kitoko ozomona te eza baguerre moko eza primaire ezopesa esone nango kitoko te donc ngai atake mama général namoni yango elekisa biso ngonga ya baélection botika tolingi cesser les faits lelo na ye na message ya pe toboyi trouble bato ya ngobila bavanda kimia bato ya jekoko bavanda kimia parce que bango mibale bazotravaille sika moko bazotravaille mpe kaka maître aza moko fati béton ou rien donc soko boyi fati osali mokina soko olingi fati linga bato wana mibale mpo bazoservi mpe mboka biso towana besoin na bango toboyi distraction. Merci beaucoup mama général bana kimbamba nteke baza kolela balobi mama général mot d'ordre eza nini mpona baélection eza koya et puis lisusu bandeko oyo nyonso bazolinga kotia au poids na masolo non toyoki teke osannonce ke na candidat na telle place mais toyebi ke base eza makasi mama général base zange eza tongo naza na base oyo esala déjà plus de 10 ans naza na bango eza te ke na kolokota napeso liputa mpo vote nga napeso mwa sukali ovote nga wana eza bafleterie mpo lobi kuna koyeba te so navandaka wapi so koyeba soda babwaki o libanda non bazange eza ya tongo kimbateke nalobaka kimbateke eza mpona bana ya kimbateke batekaka bilanga na mopaya te kimbateke eza mpona bana kimbateke batia mitema na bango baza pio tour oyo match eza kitoko baleya na maboko na biso toboyi kopesa baétranger bafiltre toboyi mutu na mutu asuka na komini na ye abundela komini na ye toboyi bainfiltre oui toboyi bainfiltre mama général alobi toboyi bainfiltre torotuna yo voisin na yo nani bana o batanga wapi todécouvrir bino tokanga bino na maboko tolia bino maputa tolia bino balosi tovote bino te topesi voix epai ya mama général bana ngimbateke balobi tour oyo balingi kaka mama général akota kuna mpo akanga bato tu baosala des ordres na kati ya assemblée cette fois-ci tosukeli wana. Merci beaucoup. Alors mama général bilan ya ngobila est-ce que ça positif ou négatif parce que bato ebele balobaki ngobila sali eloko te bato ebele balobaki Kinshasa salite ya kosakana te bato ebele bato misuma vondo bato ntima baboyi na bango ngobila babi ngobila sali eloko te na ville ya Kinshasa nino ko répondre na bato oyo bako diaboliser toujours en tout moment kombo ya ngobila eza sali pona bango ngobila sali eloko moko te Kinshasa eza sali te kini bopeto simbi te eloko moko te mama général réponse omboka yo ngana kolobelaka pona biso na simba na changu ponga na mwana changu biso bana changu atongo so to voter yo to ndimi mutu biso pe to bimisaka ba président so biso changu to ndimi yo obimi so pe biso to lobi ke non o échoué na yo na kobanda na biso na changu lelo éclairage public ongo bilateli biso ata okwesi tonga na yo na prince okolokota yango na boulevard sa matata sa oluka o torche ya téléphone
lelo ngobila sali bande ko elengesa po na okai batu musuwa so banda bakanga maka na point na nzela elengesa wana mais tozung sa film simat elengesa ngo tolobela ngo te po ani tolobela ngo te po ani po elengesa za ebongo te lelo ke tu na lopango na elengesa na kenda kina duka lopango kaka na somba ta demi apam mapango zo bana na basa 50,000 elengesa ka o za ka ona koloko tata na moi 7,000 na ngana tongi mais lolo na ke tu na ngo emati esa ba F9 misala au gouverneur de la ville de Kinshasa zo sala a ko présenter bilan na et très bien ça kitoko OK na pont bongolo wana komuna ozomona nzela ndenge basali makadame eza propre kini bopeto tolobate ba congolais malade moko ezaka na ba congolais donc yo la muki na tongo mwana na yo asali soto zui po obwaki na balabala to liboso porte na yo ozoza yaka ngobila aya alungulango poto sala soin na mapangu na biso kisasa ngenga ngobila kolongola ba poubelle o batikitiki bazolongola kini bopeto yo sa misala eza kolongola mais oyo moko penza lopangu na yo ozui fulo bombi na simanda kumuta matita ole ko boyi tant fulo ane komo ko pesa bangungi na malade komi mboko penza ngobila penza mama ngobila ya kombelo lupango na tongo ata yo moko to sala rapé batuti ngobila ya kolongolo matiti otiki bombi na simanda to sala ko to kolaka soin ba bandaka ngono yekola va oloba na baninga za ba mapango bazo sa bopeto ekini bopeto sa musana ngo tuzomona makadam bazo komba ngo boulevard butu bazo komba ka butu bazo komba et sans oublier ba quartier par quartier kin bopeto mituka ezokene kolokotaka ba poubelle wana biloko wana nyonso tu to lobela ngo tu peux exemple ah tona boulevard chachi tala ba pa bazo le katala salité o isko to bango bila mutu faire comme la oyo to bukumestre tala sanitaire Pegin sasa o ezali kamba bukumestre na ba commune toza na 24 communes ngobila président de la république apesi musala po asala kisasa engenga akosala ngoye mokote yepe na tour na ye azui ba bukumestre ya 24 communes apesi bango pe musala boyoki na yebisi bino euti likolo kisasa ifo ngenga to sala musala soko moni commune wana eza salite bo interpeller nde bukumestre ya commune wana eza problème ngobila te ngobila koko ya kokombate awa na sala mission kala na za mona ngo eza ki propre makasi ngape na mona ngo lelo na mona on salite eza likamba bukumestre mo katambola pe awa et ce service ngo kufi to créer asika so ba wana baza négligent créer mususu au village à kitoko eza problème à gouverneur de la ville te eza problème ya bukumestre na commune en socialité ya makasi balandela bukumestre batuna pourquoi mais c'est le maire commune na yo eza boy yene mutaza mieux placé ya ko répondre biso pour na commune na ye babi changement de mentalité pe bakinois et belé ko changer mentalité pas si ko boka ba papier mouchoir de na balabala et l'air comme salité de commune comme ah ngobila salité ngobila saliboye mais ngobila pete mutabu boki basalité na balabala nyonso on appelle changement de mentalité en tant que maman générale en tant que maman ni no côté ya baimboka na o etali changement de mentalité Pegin sasa na koyebisa yo ndeko nanga omoni nga maman générale na olobabu na 24 communes nyonso il faut pas batia bateau bakangaka bateau bavena baokana ba boulevard musana bangaka mutu soka bwake loko bakangi loko te loko na yo to ba memisi yango atie na poche to na saki na ke ko bwaka malaki sika poubelle eza to futa man to futele ngo amande ya makasi comme ça congolais linga babeta ye to zaka na période ya fimu na libumu discipline ekotaka na tanga musée na mboka oyo omona mutu azobanga bakobeta ye di fimbu na libumu discipline moko ekotaka makasi na mboka oyo congolais ye moko aza ennemi ya mboka na ye babongiseli esika yo moko ya abebisi apo bandi kofinga bakonza mboka omona bakonza ngo baza na bango wana te mais yo moko ozwi pene eloko nozolia ozwi canette obwaki tozobenga kini bopeto tosala bopeto omoni mpe ya bakombi baninga banyokwami ye baninga noti baninga noko ya bakongole bayaka kokomba butu base mosala yo na ntongo le gato opwaki mwa papier na wana apres lobi nango ntango bafilme bajournaliste oyo bazanga ya mosala azwi kaka mosala moko osala ka filme salite afinga bakonzi
ale komi ngobila pe azosala eloko te obosani ke eza kaneti oyo bwakaki il y a 2 jours passé ntango oleka place wana donc biso moko tochanger mentalité et ça facile c'est très simple. Il suffit de décision pour changer. Merci maman générale. Tokomi na suka na pesio maloba o s'adresser na ba maman nyonso ya ACP parti na bino ba otala maman générale tango telemi boye o représenter pe ba maman ya ACP maman Ritmbonsele maman générale o telemi beti pièce mais maman ACP ya monde entier ba to landa yo ba femme forte ba to landa maman générale Ritmbonsele. Basi nyonso tu ya ACP napesi bino na mbote belé. Merci pour na soutien na bino pembeni ya autorité morale partout bozali na kati ya ACP. Basi nyonso na saluer bino napesi bino na mbote belé pour boa maele makasi et nazo rappeler bino président de la République apesi biso chance. Alors cette fois-ci basi ba mamande po biso nde to botaka ba papa po biso nde to pesa vie po biso to sala mokileza na bato. Donc cette fois-ci moi si na pesi mbote basi nyonso bisika bozali longoni ebele bo continuer na misala na bino nzamba pambola bino ba mama ACP na lela bino fort sans oublier ba mama nyonso ya mokili mobimba ba mama nyonso na pesi bino mbote ba mama ya RDC nazo pesa bino mbote ko banana yemai mama na biso mama ni mama première dame oyo azosala ete biso ba mama lelo tozwi valeur po ya za pemene atata ya mokonzi ekolo ya mboka azolobela biso ba mama tozwi valeur makasi mama na biso nzamba pambolo ya yo yango yo mama Denise yo nde tolela yo tokufa pona biso basi tozaka na yo elongo so yo mati biso to mati mama soko kiti mama biso pe to kiti to linga te to ekita foto matisa. Merci beaucoup pour la basse surtout. Merci, merci. Merci beaucoup Dadine Zazi. Merci Nabana Kinshasa. Nous sur le propos tenu dans cette émission n'engage que son auteur et non au diffuseur. Comme la souka, bana grand band d'oiseaux landao. Bana grand band d'union son appelle Sibino mbote belé nazoya na matadi grand bandundu boza déjà prête nazoya na matadi grand bandundu na matadi oui grand bandundu na matadi plein bazo zela maman général peki photo kende to kende to ke osa musala bande kuna biso ba kuna bazoya bazo zela ba yambanga kolongwa kuna to kemba na moko kwangu donc ina ba projet à chef de l'état oya zana yango 145 territoires. Na ebisi yo pegincha sa biso grand bandundu to se retrouver na kati. Donc bampangi na munu. En tout cas na lela bino ya trop bozelanga ba matadi na zoya déjà dimanche na zana bino émission spéciale à live en direct. Donc toza déjà béni grand bandundu nyonso. Merci ba chef coutumier ba setre na biso nzamba pambola bino. Merci beaucoup. Merci beaucoup to sugisi. S'il faut yebisa gouverneur Gentile ngobila mbaka mwa likambu otebisa jiko mulumba mwa likambu olobani na oloba boye ba vie na ngami balé boyo kana bino boti ko landa ba très trop baza pembe na bino ya na ngaje koko wa mulumba ya na ngaje Gentile ngobila mbaka boami balé na linga benga bino ba ya poso na bengi bino na batitre na mona mo batitre ya neta mwa mulungu ye sala mwandeni linga benga ba ya botia na se match za kitoko biso to na beso na bino na ngambo bino mbale l'union fait la force bo solola bozala l'aide même que bo sola na bino tam su bato ba ebiso etie bino mwa mikolo mwa ba guerre frade bobo yango eza makamba bien nzamba bongsemno liboso mais diable alinga créer moi babiloko mo boy pour nuire bino botika bakombo na bino ezaka ndenge zala toujours na top ya je koko wana ya parler na côté la ngope na tongo bokota vie na côté la vie na ope boya mo pe bobo sai moi live boy biso pepe kongo to sepeli bobo tipe batusoni bangwana tatu tutika côté la bango ba sel live na bango et ça biso bien makasi na lela bino fort vos espoirs na biso bozo pesa pesa ngo pour la président de la République nenge bozo travailler nenge boza wana na tête de ville tolela bino biso peuple congolais tolinga bino makase surtout nga mama général na soutenir bino na okoko soutenir mutu mo tena tika moko fona zana bino ka mi balé pona lela bino makase
Merci beaucoup Tokuta Nabino Mbalasima Ezakoya na numéro ya ba émission Mususu Pegin ça sur le terminateur de la presse congolaise moderne Ambela Bino Mama Ritmo Sele Ozali grand leader na ville ya Kinshasa leader à Kimbanseke et puis Azali moko ba au cadre na parti ya ACP parti ya gouverneur Gentil Ngobila Mbaka oyo yepona ye alingi kimia alingi pe ezala entre gouverneur Nabiso, il y a ville Kinshasa, na adjoint dans le cadre toujours il y a cohésion provinciale, pe koluka kimia nenge mokonza mboka Félix Antoine Sekedi Chilo Mwalingi kimia ezala mboka ezala partout au ba congolais bazali avec impact na idéologie. Tout le monde Mbalasima Ezakoya, merci Dadin Zazi. Merci na ba monter na biso, merci na ba na poto nyonso bokoma bo réagir, bo pesa ba suggestion na ba conseil yango nde ekosala biso ke to évoluer musala kitoko avec impact na idéologie. Ciao ciao.